Ma mission TV, le miroir du monde. Anaze senga nazongi pa biso. Bana bino za Ambujumai. Jimai. Yo pe bato ba yiba wana mona ka bango. Kajuana bayaka na mwana moko bu batelema bi batelema na prinsa. Ki bato ya MONUSCO bayaki awa bamekaki kosola na bana bayaki à deux reprises bayaki na ba des officiers à la police congolaise asolaki pe na bana pona koyoka bango peut-être pona kotala est-ce que makambo tolobakisa ya solo bien ndeni bazwaki ba PV ya bana ba prometaki biso ke bakoleka par rapport na etali mibeko ya mboka ndenge nini tokotala na bango ensemble pona kokende koluka moya ya kotrake bato wana mais yambaki pe procureur Makiese oyo azali procureur na tribunal ya Sosa ayaki na Kasavubu ayebisaki biso ke mokonzi ya mboka tie structure moko itali la lutte contre la traite des personnes ye mutu aza coordinateur adjoint kuna ye mutu azokamba yango toza en bonne collaboration na ye ayaki amonaki bana comme papa pe namoni ke esalaki ye motema mpasi mingi koyoka makambo wana tosolaki na ye aprometaki biso ke akomeka kobunda mpona koluka makoki po ke bana oyo bazonga ti lelo na moya lelo toza kozela mais biso ezosala biso mpasi parce que bana c'est comme si bana bazotia biso pression komona ou bien ke tozoboyaki bango bavoyager c'est comme bon mwana aza mwana ntango mosu nde bamonaka toza na makoki mpona nini bango bazovoyage te nasenga basala moyen nyonso mpona biso tozonga epa na biso na fana epa na biso mpona natanga. Ma mission TV, le miroir du monde. Tozali musika na siège na biso ya bureau centre moko ya hébergement encadrement na réintégration ya bana biso tobengaka les enfants des rues mais bazalaka bana oyo bautaka na mabota na bango bakimaka pour certaines raisons quelconques. Dernièrement bolandaki biso tolobelaki ka ekotala bana oyo bazalaki trafiqué de Kasai vers Kinshasa pona koya koki bakana Kinshasa bakataka bino basak bomonaka yango chaque jour biso musala na biso kokitaka koyebaka. Dernièrement pe na yekolakisa bino mwana oyo ya muke autaki lebo oyo ba repasaki na masoko pe na mutu babetaki ye pourquoi bayebaki na ilebo baye na ye na Kinshasa bato oyo bayibaka bana wana bazo sala trafic d'enfants bayebani na bisika bafandaka na kini awa bana oyo baza na ba raison baza plutôt na ba information sur centre ezana makokite ya kohéberger bangongo nga mulai ezaka 3 mois mais comme bana ba une année parce que bazana makokite bana wana bazala posa bazonga na ba famille na bango bolandaki pe bokolanda bango lelo siko ezali ka ya jeune fille oyo toyebite problème ezali ndenge nini. La 6e fois tozoya kosala na bino émission toujours na ka oyo kotala bana oyo bino bozali kohéberger awa tindaka bango bayibaka pe awa na kin bakokate babeta bango bakima bana baye kokota na centre na bino bazana posa bazonga Kasai na ina ka mususu pe ya mwana moko utaki lebo babetaki pe ba repasser na masoko bozali ko pese basoin na yesu pona ka ya fille moko utaki kimpese ba repasser pe po azandoki soit disant ndoki. Merci mingi to bengel bino poto zongela sus masolo o to solaki par rapport na bana wana pour jusqu'à peu dire contre bana wana bazaka awa nano ba voyager te et puis kaya mibale eza kaya mwana leke mwasi o uti koloba mama yenga aza bien placé pour na kopesa bino ba formation pour na mwana wana ya mwasi mwana oyo mwasi bomoni afandi eza mwana tozwaki ye na rond-point Ngaba à travers baninga na epe ba fazer ya basi pe bazwaki ye na balabala lalisaki kaka na balabala moni mwana wana tango bayaki ne vraiment azalaki malade bayaki na dispensaire totali ye bamoni ke ba violaki pe mwana wana mais azalaki koloba te ndenge bozo mona wana azoloba te mais asalaka misala nyonso asukolaka basani asukolaka bilamba na ye moko akendaka na douche azwima ke ko sukola abimi pe déjà asili pe akoli ndenge azali wana akomi mwana mwasi bo mwasi déjà esi ekomi epai na ye yango wana tozo senga na bino bato bazotala mwana oyo na ngonga oyo bo vraiment tozo senga libota na ye place bazali baya vraiment kozwa mwana po place ya mwana eza na ndako toza un centre transitoire toyambaka pona 3 mois simango tozongisi mwana na famille mais eza pasi mingi pona komona koumela ya mwana yango tozo senga na bato baya vraiment kozwa mwana oyo bao bayebi libota na ye. En tant que maman ezali pasi mingi nazali moboti pe kozanga libota ezali pasi mingi pona mwana malgré nyonso tout oyo ezoleka parce que ezali âge ekoleka nango pe
mwana akozonga na bopoto na nyoto uti na libota songolo na uti epa na mutu songolo ça fait mwana azali mwana ya mutu eza pasi mingi mwana kosenga pardon vraiment bana na bino malgré souffrance o ezali na mboka tozwa vraiment bana lokola ndenge nzambe apesi biso ezali likabo mwana ezali likabo nzambe apesi biso so toyebi kobatela likabo te eza pasi mingi vraiment nazosenga vraiment na baboti ke tozala na bana esika moko place ya mwana ezali na ndako yoka ya zoloba te eza mwa pasi ba parole eza na kati soki olobi loba mama akoloba ma asuki yango wana ezosala biso pasi mingi est-ce que kosenga tango mosusu te ke botunga biso tona moyen ke tomema ye na hôpital mpo ekoki ke bakoki kopesa ye télévision ezali canal oyo kopermettre na bino bato bokolanda boyebana koya koluka ye na centre ndako ya biso yambaki bato ya MONUSCO bayaki awa bamekaki kosola na bana bayaki ya 2 reprises bayaki na des officiers à la police congolaise a sola qui pena bana pona koyoka bango peut-être pona kotala est-ce que makamto bagiza ya solo bien deni bazwa ki ba PV ya bana ba prometaki biso ke ba koleka par rapport na etali mibeko ya mboka ndenge nini tokota na bango ensemble pona kokende koluka moya ya ko traquer batu wana mais yambaki pe procureur Makiese o azali procureur na tribunal ya Sosa ayaki na Kasavubu ayebisaki biso ke mokonzi ya mboka tie structure moko itali la lutte contre la traite des personnes ye mutu aza coordinateur adjoint kuna ye mutu azokamba yango toza en bonne collaboration na ye ayaki amonaki bana comme papa mpe namoni ke esalaki ye motema mpasi mingi koyoka makambo wana tosolaki na ye aprometaki biso ke akomeka kobunda mpona koluka makoki mpo ke bana oyo bazonga ti lelo na moya lelo toza kozela mais biso ça biso passe parce que bana c'est comme si bana bazotia biso pression comme on a oublié que tozo boya que bango ba voyager c'est comme bon moi naza mwana tam sune ba mona que toza makoki pona nini bango bazo voyager te or par exemple ceux qui na zuti kapa billet avion déjà ba ibsinga na $220 à part billet d'avion ils ont mo biloko musubi ya kotia structure na place pour que bana ba kenda donc mona ke makambo eza ebele zo senga mbongo yango komona pe ke bana baza ebele moko ya Mbujimai moko ya Ilebo et puis 9 ya Tikap ba fondation ba église ba pasteur kayango yo ya bana oyo bazana posa bazonga ba réintégrer na bango na bango ba iba bango ba trafika bango bayana bango tina Kisasa bakoma koyiba bango balingi te bazongi na centre zali kosenga bazonga na ba famille na bango pe centre ekendeti ezongisi bango na ba centre pe bilili ekozala tokolakisa bino pona koyeba évolution ya baka oyo nyonso tu bubia mama yenga pesa numéro pour attaquer mama pesa numéro na en tout cas bato bakolanda basunga oyo ya mwasi oyo bozomona oyo ayiba na famille mama yenga ko pesa numéro na yo merci mingi numéro ya oyo 081 15 89 779 081 15 89 739 soit baya na bango na centre soit baya directement na centre bakokuta biso wana yango wana message ya suka ezali que vraiment nazosenga na baboti nyonso vraiment toza baboti biso nyonso mwana azali na ndokite balabala pe ebota mwana te message nanga ya suka yango wana awa ndenge bazawa centre biso topekisa bango babima te mais eza nango lokola moi prison pona bango parce que mwana mukia za mutu moko azaka mobile kopekisa mwana na place moko ya boke komona ka libanda te baza pe tenter po baninga na bango musu pe babima bango pe bazaka na posa babima mais pona biso tokomi déjà na insécurité parce que soko tuni bango moko bayebi bato bayiba bango bakomi koloba bato wana bayaka pembeni ya centre awa soki mokolo moko batieli bango sur maboko ekozala très difficile pona bango yango mbela na biso ezake bakonzi ya mboka eza lisolo ya kobeta te bana bango wana bango moko kotuna bango soki bakoloba susu pour la seconde fois parce que basi baloba déjà ke baya kosunga bana oyo bazonga bakende kokola na mabota na bango lobi be bakota pe ba classe ta musu bakokoma pe bakonzi ya mboka oyo na masolo ya vie na bango bakoyeba ke tolekaka ane moko boye bato bayibaka biso bakendela na biso na Kinshasa donc mbela na biso ezake bakonzi ya mboka baya eza lisolo te eza fait réel bana bauta Kasai bato bayiba bango baza awa na centre ya biso baya totala na bango ensemble ndenge tokosala po bana bakende bo sentir bo comprendre tout tozana ba explication bela ko pesa te mais ngai nazongela moko na moko ya bana wana parce que to yamaki bango boyoka ndenge basolola ka esika bauta bango nyonso presque na Kasai Mbujimai Kasai central misu na Chikapa Mbote. Boni. Bien.
Nano zonga te ti lelo depuis to solo là. Pona ni? Pona mbongo ezati. Donc est-ce que yo zo senga nini? Ana ze senga na zongi pa biso. Pana bino za wapi? Na Mbujimai. Mbujimai. Yo pe bato ba yiba yo na mona ka bango. Kaju wana bayaka na mwana moko bu batelema na prinsa. Vraiment, bandeko bozolanda c'est que ba soki bo comprendre bien Tony azali moko ya bana oyo bayiba ki na Mbujimai ba ya na yeti na Kinshasa batina ya banda koyiba bolandaka émission na to salaka tango se retrouva te na vie wana ya koyiba akimambango na centre ndako ya biso, raison pour laquelle aza hébergeur mais aza na posa zonga bolandi ye moko. Donc eza théâtre to sala to zali sur place na centre hébergement ndako ya biso za musika te za na rond-point Ngaba sokozo mata vers courant arrêt courant pour matamonga fula otuni kaka centre ndako ya biso e yebani nango. Donc na monument na biso oyo ya feu liyo la salaki ya mama moko mama maraîchère amema kisangala na mutu. Voilà bolandi souci nae azonga mais tozo nzela oyo ou bien bakonzi oyo bakoki kozwa motema ya mawa bana oyo baza 11 oyo bautaki Kasai trafiqué bayiba bango na Kasai baya na bango awa baza 11 bazali na posa bazonga na ba famille na bango et puis ba centre ezali prêt pour na ko raccompagner bango na ba famille na bango kozongisa bango. Donc ezali likambo kotala bakonzi nazo pe musu bote akosa sukombo na yo Kashe umeta pe utawapi na Chikapa. Yo muto uta Chikapa côté à rond-point citer. Ok, boni ti siko zakata. Zo senga nini na bakonzi o bazolanda o siko. Na senga baza basala moyen so pona biso tozonga pa na biso. Na fa ne pa na biso pona na tanga. Voilà, bande ko bolandi, ezali makambo ko bimana munoko na mususu ye wana pe tozwa ye. Yebisa biso posa na ezali ni siko ti siko ke ina nous te tozo comprendre posa ezali. Posa ngeza bakonzi basunga biso tozo. To bayiba yo wana o lobana masina. Est-ce que mona ka baza wapi? Bana njili. Lelo bakonzi ya mboka, ba policier, baye, ba lobby ete okende kolakisa bango batu wana. Oza capable okela. Voilà, bandeko bozolanda bino moko témoignage côté pa bana etikali moko yo Lando. Yo pe comment na Lando? Utawapi? Chikapa. Sikozo senga nini na bakonzi bazolanda bino siko? Bazon sange pa biso. Basa masonye so balingi po bazon chabiso kaka. Voilà bandeko, tozana ba commentaire belé pour salaté par rapport à émission Oyo. Boso comprendre bino moko que non, tozali en live awa na kati ya centre ndako ya biso. Tozana ba commentaire ko salaté. Ba congolais, bozana mitema mawa, bokolanda biso. Ezali théâtre te bana boko mona oyo ezali bana bayiba na Kasai misusu pe ezali bana o bazala kaka na Kinshasa awa bodolandaki pe ka moko ya mwana moko utaki pese ba repassa ye na nzoto bolandaki bozolanda siko o muso azali baba o mwasi bocho tala azali baba azokoka koloba te sika bakoki kozongisa ye centre bombier ça fait une année akomi mukolo jeune fille il faut kaka bao bazolanda biso à travers canal na biso média botala ye bosala manso bana o bazonga na bamboka na mboka na bango pe na ba famille na bango wana ezali souhait ya bakambi ya centre batongi yango te po babombaka bana batongi yango po ba récupérer bancadrer bazongisi pour la délai ya 3 mois bakomi na bana ba une année ba 2 ans voire même 3 ans baza na possibilité ko lesaka bango te bana baza ebele bosi botala centre ngo baza possibilité te ya ko nourrir soki babeli eza na charge na bango donc ezali ko senga bino bato ya motema malamu bakonzi o bakolanda biso bosunga centre oyo ezongisa bana oyo na mabota na bango ndeko Jean de Dieu to mokende maleme parce que ka oyo bato ebele babengaka biso salaka bango bien te bien que réaction ezalité positive pour na kosunga bano bazonga mais ça la ka bien te biso pe ça la ka biso bien te surtout ça na makoki mbele to sunga bino mais à l'endroit message beaucoup à l'endroit il y a ba politicien politicien parce que comme local la récupération politique l'endroit ba konzi ba kambi d'abord quand il y a liboso na ngana tuna yo bano balobi ba yibi bisika bato ba yiba bango na Kasai bazali message ni d'abord pas ba autorité policière hein après toujours un peu pour na ba aide bon message ya liboso na osengi d'abord crime o bato na basali pona bana oyo ngana ko senga bango
baya vraiment ba collaborer na biso pour na kutala ndeni toko mettre fin na makambo oyo. Ce qui te le peut-être non baya pour to kanga bato wana peut-être toko na ebite ce qui est la possible mais baya tozana ba information mususu oyo ke moyen to le bango na média ezati. Mais ba rassurer que ceux qui basu la policier ba kokitati bisika ba yiba bango. Si ba bisika yeba neza identifiable, yango na lobi ke ba information mususu ezati ya ko le bango na média. Ba ya nde ba collaborer na biso parce que depuis que na domaine en sécurité ezala na makambo ebele bano ndenge bazaba etamuso ba négliger bango ko benga bango ba cheke ke bazana balabala mais bano bazana ba formation pe oyo ko sauver ta mboka mobimba. Donc pour na ko mettre fin na phénomène oyo bano bazo subir les mieux messages ngana zo pesa na ba konja sécurité ba ya ko collaborer na biso. Voilà message siko ya l'endroit pour na ko débat oyo tout ça na bango émission liboso 11 oyo ya Kasai faut bazonga bango kaka message nini oza message par rapport à la situation ezaka ka moko ke biso bana bako fana bango na centre mais esengo na biso ezate ko mona bana ba fanda na centre parce que ceux bana bazo fanda na centre pona bango bazo mona ngolo eza moi prison chaque jour so ina centre bazo déranger nga frère to kende mkoloni frère to kende mkoloni yango posa na biso ezake batu ba konje mboka na biso basunga biso avoir 10 enfants ou 11 enfants qui sont trafiqués dans notre propre pays vraiment c'est un crime. Alors crime wana pona ko pesa kimia pona biso et puis pona avenir bano ezaka ke bano bazonga na mabota na bango posa na biso ezaka ke ba konja ya mboka na biso ba s'impliquer ezaba konja la police ezaba konja ya administration publique ba s'impliquer pourquoi pas même konja mboka ba s'impliquer pote to si sa makambo oyo bano oyo bazongi pa na bango et puis total ndenge nini toko ba stratégie toko tia en place pona ko mettre fin na phénomène oyo parce que do banga ke no bano soki bazongi lobi to ya ko yamba groupe mususu mais tozana ba moyen te mais tozana ba idée to pe na makanisi à travers ka ba formation bano ba pesa biso toko partager ngona ba konzi mboka la biso to sala ndenge nini toko si sa phénomène oyo parce que ceux qui bazo mona ngaka net logo eza moi black lobi e kozongela lelo eza 11 enfants mukolo msubo yoka boye 50 enfants na RDC bazui bango lokola baza bana facilement bato bako manipuler bango pe boyoka o il y a 50 enfants qui sont sortis de la RDC ba memi bango soki na pays moko bo wana sikoyo ko koma na ba media e komelo ka munene mais loko ezana no awa dans l'interne totala na makanisi na biso dozana na ba konja mboko bazana makoki ndenge nini toko sala pona ko sisi loko wana voilà réaction par rapport na mwana oyo bato ba mona na media ke to lakisaki mwana moko ba zikisaki côté Masoko réaction ezake famille na ye monani effectivement za mwana moko autaki na Ilebo maman na yaza na Ilebo. Le vrai problème c'est que la cause c'est le divorce papa na maman na ye dibale kufi eza la papa eza la maman bazana Ilebo au moment où nous parlons papa bala mosi mususu maman pe bala côté mususu mais maman na papa na baza identifiable bazana Ilebo. Donc ego bakamwe kutu balobi kutu yemano basi basala déjà matanga ya kufa déjà kuna na Ilebo mais yeyo azana bomo peut-être ba mona lokola ki ayiko seko awa na Kinshasa mais parce que ba parents bazayi vigilant mona ba yiba na Ilebo mais aza awa na Kin donc basala ya kanano ya kadja bandeko bozotala ka oyo ya garçon pour la kisa kibino na zongeli kusu oyo batikisaka na Masoko yeyo bayiba na Ilebo ba parents kutu kuna si bakabwana papa na bakabwana to bakamingi chaque fois ba raison ya makasi za kamingi divorce ce qui divorce salemi mama keboye papa keboye mama akobala papa koboye pe kobokola mwana utaki na ye ou bien papa pe akobala mama koboye kobokola mwana utaki na ye voilà pour se retrouver mais na mboka kuna na Ilebo basala matanga ke akufa zokande mwana bayiba ye ba memayi na kina koma koyiba yeyo ozomona ye Jean to lakisa bino déjà lelo bapota na ye kauki bozomona to lakisa kibino pe na mutu na ye ndenge babeta ki machette parce que tango boye batinda ke yiba boyi babeti machette na Masoko bazikisi na faire à repasser botali yango bien donc eko sala pasi ndeko ja Didier to clôturer parce que une minute à pamba message alors à l'endroit ya suka pe kutu par rapport na bango pe na difficulté ozomona na concept pe ozana ngo na pa boti oyo bazali pe kokabona kaka ce qui dit parce que ibisanga autrefois que raison ou est plus profonde il y a bana va se retrouver les enfants des rues et de la rue et zalaka mingi divorce vraiment bana o biso tozo yamba awa na centre ndé na lobaki la fois parce que soko tuni bana belé oyo kaka papa na maman bakabwana donc yango wana tozo mona ke la plupart ya bana o bazana balabala ba cause na bango mingi utaka na bokabwana ba boti na bango message na ngai liboso eza à l'égard la population congolaise soko moni mwana na balabala oyo bino bobengaka ba shege wana ata soki toboyaka komba shege wana ko finga ka mwana ndoki te ko
kolobela mwana bilobela lobela te isere mieux peut-être ya kotuna ikopesa ata mwa mbote ya komona na uta wapi soka betilo di solo na ye ndoko comprendre histoire na ye mais kaka boye po moni mwana na balabala o azando ki moyibi boye eza biete to meka ko changer comportement na biso mwana o azana balabala mwana ko lamuka jamais kaka na tongo yimoko aye na balabala message na nga ya mibale ezake par rapport na histoire ya bana oyo vraiment tozo senga na bakonzi mboka peut-être na koloba ke ezambala suka pona benga bino su na émission pona bana oyo parce que ceux tozo lobela tozo saila ngo mingi bato ba mona lokola ezama ba vantine oyo ezambala suka na benga bino pona bana oyo parce que toza pe batu to sengi tozo ko ba ko senga lisusu toza na eligi ya mbala oyo penza ba koyoka ba koya rapidement ko agir toza na posa te bato ba yaka merci musala bozo sa malamu nzambe pambola bino ema te la posa mbongo te boza bedo ba yate na ba moyen o ba ko sunga bano ba sunga moyen ba ya na ba moyen concret ça veut dire que mbongo to somba ba billet d'avion to la sa bana oyo bazonga ba kenela ba famille na bango pourquoi pas ko sunga bango peke tant ba kozonga kuna ba kota na ba classe parce que kozonga sa mona ka kozonga sa ko tiki boye eza pe billet alors message na ngai ya par rapport na bakonzi ya mboka na biso ezake oyo eza crime ko porter en tête na vie ya mwana ko longola na force na milieu natal na ye ko longola na force na ko kabola na baboti na ye ko mema na isika mususu mibeko ya mboka eza opekisa ngo toza na loi portant protection de l'enfant ya 2006 na mboka na biso ezali ezoloba ke batu nyoso basala makambo ndenge oyo place na bango eza na makala et puis bazana ba mande ba ko fute ko na caisse ya l'état yango wana tosenga ke baya ba collaborer na biso tozana makasi ya kokende kosala makambo wana te et puis ke bano ndenge bazala bato bayiba bango bayebi déjà ke bazala awa bayaka ko rode awa déjà biso moko toza en insécurité bana mpe bango moko baza en insécurité donc basala rapidement le plus possible baya ba collaborer na biso totala ndenge nini bano oyo bakozongi pa baboti na bango bamusu mpe baboti na bango tosola na bango basi bayebi déjà ke bana baza bakomi kobenga biso mais bana bakoya mokolo nini bona donc mpona biso eza poids eza mwa souffrance basunga biso tomeka kokitisa mokumbo tosuki awa pour na émission na biso ya lelo tozali na ba commentaire ya ko sala te bo comprendre pe bozui bana wana ba katu o to yela ki awa na centre ndako ya biso ka ya bana o bazali délaissé abandonné misusu bayiba bango baya na bango na kisasa batinda bakoma ko yiba bakimi bato wana baotinda bango baye na centre oyo mais centre za na ba makoki te ko lisaka bango chaque jour bana bakomi ko sala ba une année 2 ans 3 ans ezali bien te bosunga bana o bazonga na ba famille na bango bato motema malamu ba pasteur ba président ya ba association belé association ezai belé o esunga ka ba SBL bosunga bana oyo na baza 11 d'abord oyo ba uta musika parce que miso bazaka yakine bakoki ko zonga na ba famille na bango mais o ba uta Kasai de Kasai bazali awa 3 Kasai d'ailleurs oriental Kasai central na Kasai Chikapa bazali awa baza 11 bosunga bango bazonga nano na ba famille na bango na ba billet na ba moyen o bako zonga bango na ba famille na bango ba continuer merci na merveille tout ozala ki sima ya caméra merci na Fiston Danga merci na ba régisseur tout na ba chaîne tout ba partenaire na biso merci pe na ba tout ba ko sala biso confiance pour na kolanda ka biso tokutani lobby pe na ba invité Yasika. Ma mission TV, le miroir du monde.